bandima bana bakoma maman na yo sindi na sama bele nzamba pine ye famille parce que une mère oyaza zoba akena ko ndima yo mwana muke ko la na tata mukolo tant yo zoba ke babala ki yo na 2000 so combien maman na tata na famille maman na tata no ba pauvre oyo bakwa ko ndima neni mwana na bango koma deuxième ya tata mobimba lokwa kofi et puis muto bino tubo ebi kaza muta mystique yo moko sinjo ela biso makelele a olobake Kofi aza muto ndeto yo kelaka masolo tu yo ka yo ba peso condition yo et pas cool matopo zaka la première te poani bozaka yo meje na chimene folo oye pe na émission na orgueil nga place tout na kenda na za la tête oza la tête te pas cool matope ndenge nini Yesu na lingi yo elongolo kwa ngembo Yesu na lingi yo elongolo kwa etumbeli Yesu na lingi yo ta matokolo lokwa mupikwa tomate yo soto bandi ko tiko o pesa ba deuxième bureau nyos opportunité yo ko lobaka yo sa bagwa kofi yo mona mama li asimbana na nzoto na danseuse yo bunda na ba danseuse bo bunda na Patricia botikala mitakala yo bundi na danseuse nini te danseuse ni oyo bundi na ete ngai moko na matanga ya papa Gwepa ngai mona beta ka o debu ya sankisi na matanga papa Gwepa na beta ka o debu sankisi parce que vers mo pa muta ba chuki ye muta benganga na linga na yati kama na nga lorvet ki bazalia na zo lorvet to zo mutuka te mo fleri na benge ke na ye amatanga ta bi yaka na nguma matanga na nguma ava na ba camarade na sima beta scribe na beto ka o debut so bosa ni ma chérie ya sankisi na kota na sima ba chenga kiti ya chupongo na mino mela fanta copine nga mela ni tovani vers beta scribe ozo vertige chimie oya na sima mabe o tourner boye mabe o baluka boye mukimki ani Anthony ani kobenga benga kofi ngape no za charisme encore erana na michesko ke moi sa tata mo boye sugar daddy na koti sisi ko milimo na ko bana ke na bina suno keso te na komande likangu liba na mupanzi o sala ta ba militu masanga lova ta cha commentaire ani ko fa zo beta ka scrabble na zo kipote balongola biso na sima ba cheso to ya liboso ko ta porta munene ba mama ba obina ba kofi mutazonga liboko Dieu m'entend parler yo sindi yo bossa une histoire ya matanga papa Gwepa kita diva liboso ba chebiso to vana copine nga lorvet ba danseuse msuba ye ba pandi kote ona ne bandela mulili na vai nga no fina chombo nga batu ba comporter ke na mo amkile mana tata mo amukolo no mizindisa nga po ba mibala kitoko pe bazaka na bazana ba jeune garçon ba olula lo mwana mo kitoko amuki azo yenga tata wana ya mukola atulisa nga na matanga bazoyo mama lia na poto mobali ya bato mobali ya bebe to joa na ngokuna matangati bafongola porta munene ya ndako mama ami bachato tourner na ndako mama ami ndaka kufeli mobali ba mama na fo ba faire tourner ndako mobimba ba manzembo alanda ka mobali na ye na si manzembo bazo yemba ba mama mikolo bazoyo sindi batikala obengo te yo bakoti so na kati ya ligne wana obokilo bina bakoti so na kitoto bina yo mama mo bwenga la sima nga no fina nga chomo no mizindisa nga ba comporter ke na mana tata mo mukolo mobali no mtazonga loboko akotanga na ligne oyo vando ku velbo kilo yo binda akotanga na ligne ba mama mikolo no ko lokwa to na cercle bandoki no ka kanda po bata ba poto ba yaki ba boga ba sakela ba chaîne garçon tata mo mukolo tulisinga akena ko changa na mulongo kuna to cha mulongo sindi mama mo ba mukolo po ngai to tuna ndako na soki 4 tours ba maman na ba obina alena yo zonga na kiti na wumela ku sauter na c'est moi je dois rentrer azimbonga pe biso to c'est express na zonga obi kao na beto ta matanga papa Gwepa ozo liboma ozo kao chimie kao debu na beto kao mo boye ma chérie soso la ki mituma boma to ndima ba condition na wana ta ba beauté oyo sinji otema te ndeko fa mise mbongo biso ba misu to ndima makambo oyo ndima wana ma chérie tema na biso te biso emsu bambongo emaka biso bambo ebele obe anga Nicki Minaj ma chérie ok yo bonga kate makole kauka kofi kuta so tongo boke na Brazzaville boke na sala massage makolo ne pete yo makasi kofi azo tonga yo boke Brazzaville boke na sala massage kofi makolo pete meteta mukolo yo mwana muke makolo makasi kofi azo tongo makolo kuba vraiment yo banga kaya zelo te asa 001 te na sale mission na lopanga kofi a benga nga yemo na tourner mission lobi nango yo mokokoli ozong sela kofi mission c'est quoi ça lokolo yo ko li français na ki mukolo comment lobo lokola chaku c'est quoi ça
Na okaka vera mbo benga oh 001 maman lia pena se plan émission na te a vrai dit maman lia sili kaka pena zo lobsa Kofi te wala ba vedi de siku nyonso ba benganga Kofi a benganga te a benga maman lia 001 bi 001 vraiment na kande émission to sala ki wana pene e bimisi bino pena couple pene est-ce que ba ko bombo no te ba bomba chonga ta pour 2 semaines pour Kofi a banga ka lia lo kwa nzambe. Il fallait souka net na komba maman lia na ngala sa ta tresi mbelenga longo l'émission parce que vient na palais et beti pour maman lia facha ya solo Kofi a benginga ba lo émission ba tchono na privé so ya lobi tozong sa après 2 semaines ola souka neka na maman lia na banga akeche sukomba sindi o 002 pa benginga a sepe na émission te maman na longo li soute oki no longo la te loko so ko cheka komba lia Kofi zo tongo okole kuba vraiment no yo banga ga ze lokote asa 001 te na sale émission na lopanga Kofi a benga yemo na tourner émission lobi nango yo mokokoli o zonsela Kofi émission c'est quoi ça lokolo yo ko li français na kimukolo comment lobo lokola chaku c'est quoi ça na okaka vera mbo benga oh 001 maman lia pena se plan émission na te a vrai dit maman lia sili kaka pena zo lobsa Kofi te wala ba vedi de siku nyonso ba benganga Kofi a benganga te a benga maman lia 001 bi 001 vraiment na kande émission to sala ki wana pene e bimisi bino pena couple pene est-ce que ba ko bombo no te ba bomba chonga ta pour 2 semaines pour Kofi a banga ka lia lo kwa nzambe. Il fallait souka net na komba maman lia na ngala sa ta tresi mbelenga longo l'émission parce que vient na palais et beti pour maman lia facha ya solo Kofi a benginga ba lo émission ba tchono na privé so ya lobi tozong sa après 2 semaines ola souka neka na maman lia na banga akeche sukomba sindi o 002 pa benginga a sepe na émission te maman na longo li soute oki no longo la te loko so ko cheka komba lia na ko longo li soute na longo lango peut-être lelo na yana concert ya suka o invité sur la Grand Hôtel na yana lekechu Kofi concert ya suka na chama kolo ya quartier la te Kofi mo mta benganga na mon frère yo invitation na yana lekechu to invitation to comme jour concert ba tchenga table mo na ba Willy Mouchen na ba papi mboma to table mo to vani ngai papi mo ba Willy Mouchen ba tondo mazakena na fimo ute poto na lekechu Kofi a matin na podium na pesa ba kao ma chérie a matin bo ba ka tonton mo azakena ba ki Willy Mouchen maman Jaël to vana pa kizuki quelques minutes rumba Jaël na émission na maman lia na concert maman lia yakala Didiston côté maman lia alba ale ananga elo mo balia na ko leo tina suka na ko banga te o maman lia pena njira za na kuchi bazana dinis na Didiston ya pale concert wana mona maman lia la ta roba rosa ndocha ale ananga concert wana aruna pa za na concert ngo aruna zala ngana za ba makanga Kofi zo to zalaka mais yo le cause linga ngate na ndo beto bakao de buko fa boganga 3-4 fois basili kala ku lekechu poza obina nanga aokanga na luki ketu makasi viramba fasha to humilité to longwe to kena biso to kena biso soki chetemba ndevia yo benga biso ke bokia na bite to ke chetemba to humana na biso te to zonga yo sindio koma oloba lelo asia Kofi olingoza omicheke yonde balingako kasi tikela Kofi tavana na ndakuti ndenge alia bandova na ndaku elle est sûre d'elle-même ba oyembele banzembo mabimate combien de fois ba yembiso banzembo alia na ba concert combien de fois ba oyembiso banzembo alia Kofi so choba touche yo yemba mbanda tinga ko yemba mbanda te ma chérie biso tout au pécha to yiba mbala batu mais to sala bois de fer te yo lingo zo ko yo kasandenge yo kasana Kofi alingako Kofi lingote yo moko yebi place ni okenda ko simba pour Kofi linga yo na amour naturel bo depuis ko ta quartier la terre yo ma da Kofi no peso bizu na munako Kofi zo keno likolo ma chérie ba kisi no mo mte vandi sho wana me olingola so ko ba linga na linga o chapeau u ko mbojo ko nzungu ba baloli elongi mabeka ko mbiso ka ko ka kibiete tanjoto makasi tanjote kuba maboko milai loka muto bina ndasa maboko milai yo za mwa soko cha bras de fer na lia ba yemelo njembo alido soke simba banze mlo so ba yemela mama lia e simba na beauté na ye Kofi linga kote Kofi abise ba camarade ne nyoso ba lobisa ko to mwa mabe Kofi so so ba camarade Kofi yeba ngo lelo ba camarade Kofi nyoso Kofi benga ba lobisa kote oza mwa na mabe yo siko mwa so mi tout akatolo me mobala tonga ko libanda ma chérie oza heureuse te
bato bakotela ko baka ba deuxième femme ba bouseuse de foyer et puis na sambe la nzambe batango un jour bana bango basi babotela bango mabala pone bakotela ko bongo un jour babotela bana bango mabala pa basi ya mibale bango mo ba perdre ba mabala ba makanga babotela bango mibali tota so ba sepa na acte osala babala mwana ya musala qui peut accepter baba ele mwana musala boy est-ce que confesse moi mobala liboso moi sina vana na poto. Sa femme savait très bien que Boba n'a travaillé car c'est pas facile. Il fallait avoir la poto pour tangi sa bana, non qu'on s'occuper la banana. Babi m'a mal à la tête. Babi m'a voyou, il dit ton a tangi na poto, li kolonango, asa mannequin international. Akuta na Bariana, au moins na mon côté artiste congolais à Salarango. Moi na moi sur on dit ton akuta na Bariana, akuta na ba star américain. A travailler ka poka azaka congolaise yo moni e moto ki to mona onje makambo sele ya mukie soka zaki ivoirienne to ngato ba valeur ya mwana wana yo kasi ko kende classe mulai nde ko gagner vie gladi mwana ya wera atangi ba classe milai babali etaki libala makambo ya tangeli ya okende ko salela ngona libala jamais nde babali ebongo eza bakisi mayele abando sala makambo susu a faveur ya mayelo ya bakisi mais makambo ya tangeli nyonso yango osela na vite vie ezala na ba surprise kofi atangati asuka musicien de nini kotanga ba classe milai la ko bonga na vite ba diplôme milai za ko bonga na vite ko bonga ya mutu eza na courage ya mutu na nzambe so sana courage te ato tanga to mona batna ba diplôme belé basuka ba ya coin ba senga batu banguba na ba mapa na coin combien de batu ba diplôme ba la kini wana ba licencié ba nani ba so ba doctorat ba sala wapi basuka ba cabine na coin ko bonga na vie eza courage ya mutu ngana zana bateau bazana kini batangi ba université ngana tindela bango mbongo na Kinshasa mais moi je suis mal à la tête na ya poto so mutabina nga poto c'est quoi no ba ali boma na tata bochu ko zana besoin mona poto te pe la vandi bona comme responsable ko leka ya famille na ngana za mal à la tête mais na tchaka la merde à la patte donc au bon ya muto za classité na boite fo botanga mais ko lobate ke po azo atangi ba classe milai za ko assurer ko bonga ya mutu te. Classe mileza kwa po mutu so yemoka amitang sa bak sa classe fallait abakisa d'études quand ça fallait pour pas bon abakisi d'études quand tu vois fallait aujourd'hui tu vois que mutu la transformation ya mutu au monde on a mbongo ya fallait aujourd'hui na fallait ya kala c'est deux fallait différents fallait abakisa savoir parce que comment na mbongo atangi anglais fallait kala za ko lo anglais te abakisi lo poto na munoko on lo ba français parce qu'il y a comme un millier moroboy asa sous na poste ya interprète te makambo fallait ko comprendre mutu so ko comprendre te aye bisakelo ko interprète abaksi classe abaksi savoir abaksi même ko ta sala sport na yebo beta mutu mouvement au mona ke chaque étape au mona ke fallait progresser ko fallait abandi ko ba camarade français na libanda abandi ba collaboration ba featuring na bata libanda aboyi no ba congolais apusani pse alukino mbongo na vie apa bakisi classe alukino mbongo malgré azaki muto satanga soki D6 mais tant alukino mbongo c'est no métier na ye parce que muto sa mokili ba pona ko tangisa ba classe milai soki na mutu no zaka na poso za musicien osuka musicien après ko zwa mbongo abakisi d'études ba didiston wala ba on ta tapis rouge na classe nino batangela tapis rouge classe ni elaxa connaissance diso la sakana ba nan Bariana ba Cardi B classe ni batanga fo on kuta na ba star américain classe ni batanga azo sa ba défilé ba Chanel ba Versace ba nini atanga ngo classe ni esa dona ye étoile na ye mino asala ngote Miss Keka meki mais ezo beta te parce que elle le pas Didi c'est l'image de Kofi c'est Kofi en mieux yango moni Cindy lokola kola na tata ya mabundi minene lokola masoko ngulu akola na tata ya pauvre ba veste lokola mpesa so pumbwe mome génie nzengele monte ma posa golf lokola koli na tata ya mabe na mama ya envieuse bake ko bomisa mama na tata no jour azoka jaguar kele ko tala ba commentaire ba to benga kango cercueil tongo muto yozola nembetu moko yebi ete Sozo kasaka yo yebi magie nyonso ya Kofi okosi. Kofi c'est le maître ya temple. Sozo kanisaka yo yebi kisi nyonso ya Kofi bosali collaboration. Oyebi kisi ya Kofi nyonso te. Kofi c'est le maître ya temple na ye akola so déplace assurer que
biso mbalo moni toza na place njoka bombelo 8 place o akolelo ango lobby bwino manzaka bizu yo kaso yo okomi yo leki gode yo leki Adel Mbui yo mi basi ko fait mana bango yo leki tanga na kitoko leki Fivette na kitoko yo leki nena kitoko yo leki Mami Tazomana à l'époque na kitoko yo zako lo batala ba danseuse yo bibisia simbi so ba touche na mon frérite bibisia automatique charismatique bibisia amemi so ba secret soit disant moi so ba balaka bibisia zo répéter ma so ngo secret yo la ngo secret yo danseuse na saka noté bibisia sali oboye olenga di bibisia tala kofe comme so animatrice na Zénith o boka na bibisia ba cri yaka ale yaka ko bibisia automatique yaka ba comme so animatrice na Zénith o boka la ba danseuse mais AR wana be equaliser baza so ba nini soki animateur nini so ba mukusambwa mais yo ba pesa micro boka la ba danseuse olenga bibisia ale yaka ko tala boy o mutu munene elongolo kwa Brenda Fast tanga oyemba banje munene ba chiki chalo ka mutu zo beta likonga nyama elolo kwa tangu Yvonne chaka clip asala ya ukomboji longole kocha ukomboji za ya staff te olala ne coach wana mwasi asona na manike mwasi akofelo mide aya ko répondre manike na sengle mwasi akofi osomona mama lia na sengle ko répondre manike webi karma pa yembela mama lia nzembo mama ondele yako kanga mutu na yo mona mama lia loba combien de fois ba nzembo bokela mama lia ba jeton yo moko bokela ba jeton combien de fois yo mona na mwasi na abima ya loba vous croyez détruire le mariage de quelqu'un que tu es heureuse au moins de mo qu'il était le melako parce que au détruire foyer mo be fallait pas au moninga jour anniversaire ya mama Génie nzengeli moi ça golf kizola ne peut être lo mo etikanga na via anniversaire ya mama Génie le matin il faut qu'il ba tumba misuni botumba misuni ngana binga na yana ngana feti te ngana yo liaka misuni to botumba Aurélie moi na présent golf otumba misuni moi na présent golf mususu ya mwasi a moi na mama Génie te boka bloke tika biso na via moi na présent golf a moi na mama Génie te a yepe aibi ko tumba kito yepa yo tumba eloko moi na obeta li solo j'étais labi nalamuki bepsi olamuki avabi c'est maman Génie asalinga bisou na kingo asalinga bisou et puis réveille-toi il est temps babina ko no lisola bano ba otonga ba parana ba otonga tata bona mama bango bana na nyoso ba otonga ka papa bango ba otonga mama bango te mais a mama bango te mama bango azu bango mikie akuti mobali na bana asangisi bana asali ke bana balinge ko leka mwana na binga papa soto na guerre mikolo ngano tumbule yo muteki jouer là-bas papa mna bengala kiyozeki yo to seka bi oui c'était moi abinga papa tozo kala tinga na seboyo kala te poani oh bakinga ko mobulu kaza mobalite yimo ko mto miche ba idée to seka abi papa tanga moninga dongolinga tuninga toi ici na yebi c'est pas ta maison c'est la maison de maman Génie mwana noté also na tata bango et puis c'est pas ta maison c'est la maison de maman Génie c'est pas ta maison assurance ni ça que mwana alingi mama makasi bongo ale yo wutu doka be paradisiaque ye okuti mwasi mo babala e bongo oyo kokota opanzi foyer mo be bongo to mo bala zaki marié te aboti par-ci par-là azui mwasi mo babali afandisi na ndako abanji ko bota ne bana sangisi bana na ene mwasi na be fort asali yo yebite yo yeka bungo koti kuna opanzi libala ma chérie toi tu vas être heureuse na yebi fille moko aliaka na mbanda ne sani moko mwasi babala azana ne nani ona na Paris a fille yango autepe ko kosela makambo akala mingi te azolia na mbanda aobenga basala pe ba snap mbanda so awuti kina ye basala ba snap ye elle c'est ma grande sœur moi c'est na biso moi c'est na baliaka sani moko même makambo batu munoko ko atondolo mo signaler moi si mikolo mobali ezati mais aza snap nyoso na mbanda so mbanda awuti kina mais soki mbanda zongi ye na mobali libale mateke ezongi libala emateke ezongi makamba batu munoko kiu mais otali oseki oyo yebi ba yebi eza kutu makamba la dona batu te eza kaila na la dona te kutu boza même pas na idée na ye
Otali oseki. Mais omona makambo yesu kwa salaka. Aolinga akosela yo. Mais yem tana intention sa likambo wana. Mais aolinga lati so mabe o yo za même pas na idée nango. Bokanisa nde boyaka oye musala. Okomi mwasi ya patron. Soki na ki makangu te. Olinga boto la moto place. Nous tous, tout ça a erreur dans le passé, mais à un certain âge, erreur, erreur. Tu sais que Cindy Osala, le temps passe vite. Les lotés, l'État, ils ont passé trop vite. Après, Cindy va regretter. Et puis, yo Cindy, yo leki, Shagi Sharoufa, nako timba. Ce qui maman Shagi Sharoufa kuta sala témoignage. Bongo yo. Maman Shagi, asala témoignage. Tia zo mana papa Wemba. Mais fait des codes, papa Wemba kenda obala ka maman Amazon. Même na kimukolo, papa Wemba kenda obala maman Amazon. Moi sia mutu. Aka moi sia mutu. Naki bon maman kane. Oh, est-ce que Zaki marié na kin? Ma chérie, babali na kishasa ko fa Zaki no divorcé te. Baso yemiso banjembo alido, ko fa Zaki divorcé te. Oyebi Didi, tioso beke na via ki place na za la mwana ya Kofi, trois za moi sia Kofi. Écoutez-moi, omoni mibali, baba ndoki. Mobala ako comme son mbanda na eloko mobo mitali penzo bi Olanda ki nini. Mibali baza lokwa batu mo basaka voter en fait. Okoto na pena ke okindoki te azulanda nini kuna. Me ba lokwa ba bolole. Okino ko lande loko na yo moko somo na tina kuto continuer sur di balate. So mama li a divorça pour Kofi okitisa ke siba. Oko su de boy loko la Cindy. Ma chérie, tout se paye ici-bas. Yosko au paye déjà avant. Ole tata la maman d'aba kita. Ta! Mabota, eke. Si kotina bolingo na bino nini. Les enfants de mon mari, quel enfant bano ko fait linga keza ba didiston na ba delpiro. Les enfants ni na de mari. Po bolole ya mwana minu, ba yeko so eba na repêchage, ba yeko repêcher ba na retard. Ba sa ba mou ya kofite. Et ça ba misi quelque chose pour prouver à didiston. Cindy, oh, il y a aussi la sortie médiatique ni étant que chanteuse parce que à subir ma pression trop on a vu dans ce quadre atika kalobarte mais enfin Cindy a mis à lobby face à la presse impression nous par rapport à sortie médiatique là. Il fallait que tu l'organises. Oyebi eloko o ba qui saka reine li bosso banda za mwana mkiza oloba. Eloko taka reine aokola na royaume aokola na château mais lo ba la saka li bosso comment parler devant les gens. OK. Chance émission les gens on pas ndombe moko bo congolaise moko bo. Soki na ba chaîne mindele ko sambwa. Oh, yo zoloba que non na 2008 tu étais avec un homme qui était marié à cette époque. Mondela ozong c'est long. Ah madame, vous êtes une princesse de couple. Vous êtes une princesse de ménage. Mais à cette époque cet homme là était marié. En 2008. Oui, il était marié avec sa femme à la maison en bon terme. Oh, tu chantais pour cette femme là. Oh, il fallait que tu l'obaté. Toi, elle est venue à la télé pour s'adresser directement à Ali, à pas parler de sa musique. Tous à Mayele. Yaya wa Mayele temoko, tu as fouté. Même quand on l'a dit, quand on parle de Manic de John, je veux parler juste de la carrière Nangaï sur YouTube. Tu n'es pas venu s'adresser à tes mélomanes. Tu es au compte à rendre. Avec qui? Avec Alia. T'es bête comme tout. Ah, il y a tant de classico. Autant de d'abord, tu as montré l'éducation que tu as eu chez tes parents. Tu es mal éduqué. Tu ne sais pas te tenir devant la télé. Et ton mari là qui dit que non, attends, son à Strasbourg, ceux qui wapi. À quoi que tu as coupé ce bic na fait à ça c'est notre devoir avant boire quand on a mis la balou. On moni fiasco. Omoni fiasco. T'as la fiasco na yo. Tellement au kataka singalolemu na koloba na manike. Etika yo libabe. Soko lobika liboso ba tifo sala fiasco. Sala TikTok sala fiasco. O chance ku tu ezaka ka chaîne moko ya fuataba. Ya boye. Ba tia liboso ya presse internationale na ba ivoirienne wana oba vanda na Côte d'Ivoire wana ba buaki ne ba buaka kana esika ba youtubers ba ivoirienne wana ba sambwisete. Ba ridiculiser ye na niveau moko ezalate. Une femme pareille, elle a parlé de quoi d'abord? Est-ce qu'elle est venue nous dire sa vie privée? Elle est venue nous parler de la musique. Bien sûr. Elle est venue nous parler de la quartier latin. Bien sûr. Il y a quartier Sindit. Il fallait banda place à banda kit. Au quartier a été koufa nango. Quartier a été koufa. Ozo lo banaye ko s'imposer, ozo lo banaba musicien moko oyo, ba oyo ko
ye Cindy aloba banda ye pas Koffi Olomide a l'acception terrain oyo Koffi asombi atongi tina suka Bon, Koffi Laksango bato. eh So bato song bato. Koffi azaka na banda ko 4 bien na watali Koffi na banda ko ebate Te. Koffi azaka na banda ko 4 Bon banda ko nenyo se fa Laksango. ah te azana ngo 4 na 39 ans de carrière azaka na 4 ndako 4 kaka na oyebisa 4 ya c'est un musicien qui a que 4 parcelles Ah, maniqué. Rambo. Oh, Na bambongo nyonso zaka nango. mon frère Oui. ma campagne Mhm. o asali la hotel Mhm. tu comprends Oui. oya banda lukuta comment abanda lu 100 il faut dire que la 3 o abanda lu atekela sonas Ah ouais. natangeli yango ti na wata leki na bandako bamafinga wata mtakazino Ah. Donc pour yo sortie médiatique. ebi bandako yango azwango ndenda badoso bakabela ye Mm. ya mibale wa mon frère bakabela ye terrain na bamoleka tanga ema nzembo ya mwana wakufaka ya moleka Mm. na ye mona amiso asombaka ndako ya mandambo wana tonga hotel nda asomba na mbongo C'est un patron on compare. ah sikoyo patron abimisa na mbongo asomba ndako te ya monene ndako na liboso na fe bakabela ye na bamoleka ndako na mibale mpe bamoleka ka mon frère bamoleka moto akabela ye sika bamoleka bakabela ye tanga ema nzembo papa moleka kabela ye Albert moleka le père cadeau cadeau mon frère eza cadeau Ah bon? nga nalobi alakisa ndako oyo ya tongi parce que ya gode ayaki na bandals Mhm. alia aye na mon fleurite ya ye nani Il peut faire OK, na place. mais oui ta yoko toza kutu mwasi kutu femme au foyer tozo sala musala ba o wana pesa ka ora ba pesa ka makambo mwasi andako azo gérer mobile bien te gérer to somba boto tonga boy mais yoko to sa musala qu'est-ce ça na maboko na yo À part qui femme. mais oza sous employé oza sous cop Ok. alakisa biso ndako oyo ya tongi Mais- na mbongo na ye terrain pene fandi l'équipe mon fleurie ezati Mais babi Cindy na ba palais. azan wapi Claudine pasaka na bapale po nini nene nayebi te nene yakuta opose question na ye Claudine pasaka na bapale Ok. fifi busa mpe basombelaka ye bapale Et mon anate. Manique de John. tolia kobeta biso sefa ele biso photo akutimi na ngai yango photo religieux na ngai yango photo civil na ngai yango ezati Mais c'est ridicule comment on a moi si na niveau on a ti le nom ba balai officiel. babala officiellement te mais mobali atikala jamais kolakisa ke non nga na ye toza en couple yo moto yaka kolakisa ke non nga na ye nde toza en couple po mobali atikala kobimisa jamais mobali abimisa ye na soni ntango naloma makambo afali ne mobali abimisa ye na 2023 soni ridicule na bimisi ke non na bimisi secret moko bomma mobali yo na ye na soni abimisa ko pesa ba bisi boso bato mobali awanga na eti kaka yi lelo nde habite sortie médiatique on a laksa mwasi na ke non nga na eti mandaka banda 2008 2008 c'est ridicule comment basi basoka sous soni te mobali apresenta ka mobali alobaka date mobanda te yo moko mwasi moko ya ofesha oye na kolakisa ke non c'est ridicule tout ça conseil nini bapesa bana na biso baoya na nsima ke mobali awanga no me yo mokende no komibimisa osa nkongo azaka bongo te mobali pali ngake apiake ba biso. mobali mobali abimisa ka. ya aliya bapesa ye bisi te balatisa ye alliance na musa bapesa ye bisi na miso bato te balatisa ye alliance OK. libale ya bisi te ba na bapesa biso ba bisi bambele na biso te bisi kaka bisi oyo zoba oyo ya lonja makoma cha na pesa pe keri chip bisi na pesa pe aido bokwala pe bisi na batina na pesa pe keri chip bisi na pesa pe mwana o chadra kaka ngai ape na photo ya bisi mais mwana na lonja makoma sa photo ya bisi kwani OK omoni nani keri chip o sa pa mai kokamba ape na photo to kana to pesa na bisi na pesa pe kisi njora bisi mais ayende koma ngambo keri chip to pesa na bisi te seri to sa ba bisi chadra to pesa na bisi te ah ya yende akomisa ngo ngambo seke ngape nazaki mosa keri chipi nazaki pe mosa chataka kangai bango pa na ba photo ki sinjoka pa na photo na e tout ça ce sont des gens oyo ba mawelisa OK. ba mawelisa na grandeur oyo bango balobaka ba grand une femme qui est grande ozo comprendre mbila belle abota na rochero mwana atikala koloba jamais za mosa rochero mais babota nkuna mwana Jamais. jamais mbila belle aloba za mosa rochero na miso batu jamais ndima mais moi mélodie anakati jamais mbila bela azwa micro abiye mwasa rochero asala honte mais babota ko mwana mais ye soso samaki mais awa bate lipapu wana bakitisa keza lipapu na ngai ya Affection. tondi mandeni Affection zo la. ya tout ça c'est elle n'est pas ouais ba ya goda kima danseuse nene ya goda kima danseuse ali ate To profiter ma moto qui est na question parce que balobi ali azo futa kaka oyo ye asema. non nene ya wana banova na sona ba kongo soka za rapa yebi kanti la tête na soto loki les répétitions na soto nova na mon frère na soto de baloma campagne to na biso OK. ya gode akima danseuse ba komola na danseuse mbeto moko ba okabola ba chambre mbandane danseuse ba soya danseuse ba continue katanda. azaka na mon frère fanda wana na chambre na ye siko ya ati kaka Claudine AC Milan abane ko bati na Koffi na ba chambre na ngale oto ola na chambre gode atita tola na salon akima pona bongo mobali alingi esusu te akrake da ali yanga te ali ayebaka bango ali azakani fia poto ali akuta eloko te ali akuta gode benda gode Kenda. Ali akuta déjà. gode kenda
azaka nini ali azaka na ye na poto ali atikala tetaka gode Claudine Asemila azaka pire petit ya gode siko mobali nako mola pire petit nango mobali nako pire petit nako mo traquer yo ba ndeko ya Asemila na bababe baba ndeko bakone so bana barumbu amemi barumbu mobima na mon fleuri ofana na ndako oyo famille na yo eyaka te mobali apesa famille yaka mais famille ya danseuse eyaka balamba kabilo ko feli aka subilo na ete ali aka bilo Asemila ah ouais gode kima pona bongo nene ya yo alokuta ta matama walokuta yo ya gode kima Asemila Asemila ndafuta kama otanga tikali yemo ba isu valeur na ete tanga tikali yemo ko arrière ko comprendre que mobali yo comprendre oh na manena na kolinga donc on dirait qui si ya goya Asemila chaka on nzoto agode dans ta gode kei yepe koti trouble na kofi kofi alinge so kofi comme enfant de la lia na poto OK alinge esuste nde yepe benda nene aloba vérité te on okuta makasi ya nene ya soko ebi solo te ba tunaka moi suis afandi ya gode bien maman na roki ayebi bien ayebi très bien parce que babi azaka musicien préféré ya gode babi tabata na ba vocal la babi nyonso ba ya gode maman roki maman roki kimali ate maman roki kima Asemila na bande ko fanda ko ba musulman de ba fandaka donc on a chambre sikoyo Asemila pala sa gode ke nonga na danger na mwana mukemo bala linga mingi banko ala na mobali na partout ataza na cuisine au mona ya gode aole ka mona na kofi wa beta na magoda ana sala ba beta na magoda donc ya gode comme traumatisé ya wakima amone ka tuna vanda na okufa ziko mobali zo linga bimate na on est banga boma azaki sacrifice sima de benda mutakimisa ya Maria Makoso OK ndafutela etika kimisa ya kenanzela braza jour en confiance avec petit babingi mère ala bibi tanga ya braza ala na braza 4 jours na goda so avion Air France aya kutupe na zemi abota sumona mso mwasi ya kofi bana tia gode kutalinga kiso ya gode ko sambela. D'accord, on va parler maintenant de 39e anniversaire il y a quartier la et longola récapitulons loba musu quartier Sindi ba tu ba benga quartier na quartier Sindi ndeli Kofi central wa quartier la te kufa kala Kofi central quartier la te kufa ande nini ekufa yo le ki desi mukangi na oyemba yo le ki desi mukangi na oyemba yo le ki be usiel na oyemba yo pena yo yebe oyemba yo na okaza oyemba oyemba mais so oyemba oyemba mais yo sala album na omoko déjà so batika ko sala album na omoko yango wana eza na marché mais autre sala kasi sala succès kasi yango wana mutana album na terra yo créer base nesa yo sala succès na Congo te mo mobali no alia muto bali ate alia muto bali ate muto ana alia kangama ina ngapi sabina na Congo bosa so elote ole ko bokabole su muto na biso le botika biso à l'aise o ko traquer biso yo na Congo bosa le lote on album na marché te ya na générique e banité album wa titre banté moye banité moyo créer sous base on crée sa base parce que tout ce que tu as dit là c'est faux tu n'étais qu'une simple domestique tu sais ce que tu as misé pour juste que ce type te tienne dans tes mains comme ça tu as misé beaucoup de choses tu as misé même ta vie aujourd'hui ce que tu voulais aux Ouati alinga nini ya so moni mwana masaka nga bouton tia bakoko na so aloba ana ba problème sérieux spirituel mais ça style te moi masaka nga bouton tia te moi si toujours so kana fi chemise akokanga tia wati tu as pour un micro il faut la chemise akokanga bouton tia il faut tika parce que moni oyo awa ça reflet à moi si au bout moi chaînette moi poitrine mais so moni moi sa chemise akangi tia moi sa tambola munoko kangama moi sa tambola toujours na mindete moi so comment tu as bien picture le non j'ai comment tu as bien siffler aussi sango osumba bébé album ya na marché zéro mais na anniversaire na bango babini bien ayembi bien c'était très bien so moni muta beta Olympia na Zénith mais na salle 2000 personnes na salle piaka c'est qu'il y a comme na suka 2000 wow 2000 emelié muta beta Olympia na Zénith sala plein à craquer ba tuli banda munela tuni nani obeta mais yo vano ba fali na ba babi ba tondi sa ba bercy yo zoboyo 2000 a pas moko kate 2000 personnes Melibino Sony oyo natalinga bi 2000 personnes oyo nga personne na chess bana chepa côté studio masasi calculer bana bana bina mamani kele jana na 2000 okota ta 1500 oh tondi c'est 2000 donc Tidiane Mario l'équipe bango oui bon Bataclan et tondi koleka bon Bataclan et Tony Tidiane Mario Bataclan et Tondi yo penza avec Quadra songa mela comme songa nzeta fufu 2000 vieux 2000 Emilio vieux
Keno beta dans la boîte. Là, sortie médiatique, nous sommes salama. Là, va sortir. Vous avez tout donné. Nous sommes là-bas. Est-ce que vous avez dit? Oui, 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 Baby, c'est quoi tout dans l'année? On a fallu. Madame Sabana, yebisa ye 2000 emelié. Mais surtout son ici, ok? Surtout son gars, moi, c'est ma vite fait. Ko benga ngo. V. Nini soso. V non pexo ko benga ngo quartier la tête V. Comment bon? Benga ngo quartier si. Quartier si. V quartier te kufa. V ko ça tout sonité quartier te wana ange adorable ba yemba wana. École des anges. V tika ko benga ngo. V yo c'est là ka les deux. On t'a kana no souste. Moi na ça na fini. Mais les deux pe no beta boy. On a zéro les deux. Moi les deux. On m'a fallu à Matoteka. Oh! Yo maman! C'est là. Manique de John. Mais l'anniversaire, il y a quartier là-dedans. On a zo peki sayo. Ah. Na peki sayo. C'était comment on a bien emmené, franchement. Ben on belekete si. L'anniversaire, il y a quartier. Ya belekete si. Tout le monde a qui invitation, il y a Savané depuis Tchazala qui on a na bourreau. L'impression par rapport il y a ma fiki ou on a quartier là-dedans. Na 2000. Ba ko tsa 1200. Bourreau aye na 700. Ba yo tala jeko. Depuis chou aye na 500. Ba on ba na mo ka accompagnement d'objet direct. Ah bon? So moi ba to na ba ko tala bourreau ninga obina. Ba yo tala depuis chou ninga oyemba. Ba ngomi bale wana. Ba na mo ka accompagnement. On va dire ben ça bourreau. Il fallait pas ben ça mututé. Mais anniversaire quartier là. Modèle yo matoka ba na ko ben ça bango te. Ah bon? Oh, Na bourreau. Bourreau mutayi na aye c'est gars reconnaître ba valeur au ko faire. ayo kelie mawa. Bourreau Pardon, mais je ne sais pas boy, tout ma boy. Ça va y être peut-être bien là au yo moi baye. Ah ouais. Nati bourreau. Modèle ko faire négligé. Akoma ta podio mon été. OK. Akata bourreau ko bina na Olympia cha nani ndepichu. Kata bozana de pichu ça va là. A ridiculiser bourreau bosani. Tant tout ça la mabeto ba mabeti kalaka. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques, biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo za na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo
produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okozanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini, contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na Balieli Soussou plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te